Il y a crise nyonso en Équateur, c'est le ministre Selo qui est l'auteur pour un monde noir sur blanc, n'a pas décision nyonso oyazwa. Des grands dirigeants de la République. Pe basa côté la province na bango ya diriger na motomodèle wana. Ta lobby premier ministre qui a mais c'est la honte. Ministre Selo a protégé ka gouverneur incompétent, gouverneur a détourné, IJF a déposé un rapport, ba député provinciaux ba sanctionné, population a vomi plus ou moins 85% de la population ba lingara été. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est à boire et à manger. Bokota, binonion, sur bateau, bozala bandako. Bo changer chaîne parce que les lots vraiment toko le bela makambo eko le kanambo kaipe. Wape pai papa mokondi Félix Sekedi a kokenda na province Équateur kuna kimia ezate jusque là. To éviter ceux qui n'ont yango azoti a des autres na mboka na yango to yambi lelo ba notable ba lobeli ya province Équateur. Ndena bango to solo là. To yeba ndenge ne ba préparer pour ba ya ma président de la République to yeba situation ya province ya Équateur. Mbote papa Arthur. Mbote Mopantisamo. Bonne santé. Donc santé kimia mais là comme on a Équateur ezali na moi mawa. En introduction, ça dit to perdre mon quoi ba notable na biso perdre ya na ipenza ya libumu moko kombo faible. Donc epeso mawa pe vieux Jean-Philippe Elumbu notable mosusu a perdre moi na ipenza ya mokolo âgé de 35 ans donc yango no moninde. Et là, Tozaki na mawa, bandalo bi que tout ça l'émission do mon akibisote. Merci. Merci beaucoup. Soko Koko se présenter vraiment bateau pe baye biote baye bayo Arthur Ranani. Oui. Arthur Bankita, moko ba notable ya Mbandaka, ya ville Mbandaka. O baye bingai baye bina na poto na la mikili ya wapi. Bato baye bingai ke nazali flatteur te, nazali ko luka eloko te, to ne eloko ni nakoma. Tozo lukande ke ntombo ya mboka na biso e bonga bato ya moyibi balongwa. Okay. Point barre. Bien, toza pena ndeko Joël yoza mbala liboso te ya koya na émission yo. Soko ko continuer ko se présenter bato ka o bakuti biso pe mbala liboso ba ebao. Oui, ndeko journaliste na sepeli mingi po na royal lisusu awa. Pour nous expliquer bana Mbandaka et puis bana ya province Équateur et puis la République démocratique du Congo en général situation chaotique où ils ont continué à régner dans la province Équateur to côté kate ti mokolo chef de l'état a la solution parce que ayebisi biso pe tozali na ba fuite que solution ezoya ko bima kala mingi te bako bengana empereur Bobo Boloko Oyo à tes province à genoux. Très bien, merci au gros c'est papa Arthur Nico. Papa Arthur, Tolintoyeba. Bana nyonso Équateur, ba situation ya ville province ya Équateur, ya Mbandaka pe Équateur en général. Ezandengeni. Mais na ebisio nenge oki mwana uti koloba wana. Mboka ezali ya kokufa na moyibi. C'est-à-dire za mawa. Moyibi yango ezali orchestré awa. Na Kinshasa. Tolobi yango mbala mbala. Toyebi ke ba soutien ba support nango ezali awa. Eyebani. Mais Dieu ne dort pas. Omali makambo uti koleka awa. Makambo yango uti obima yango moko na poisa. Tokokendela mituno kotuna ne tokoyebisa yo. Mais province na biso ezali province moko ti ekufi. Ezali sunela kote. Ba biloko nyonso misolo nyonso ya province ezali kotikala awa. Baza ko détourner yango a partir ya Kinshasa. Biso te kotela menaka ke province ezo antomba ta loko alikamloko a mairie azane loko te maire de la ville un piéton maire de la ville ane loko moko te azane na moyen ko sa loko te na habite so ali ya kanini na habite bon on ne comprend plus rien to habite wa pepa itozo kende mais bon toza ko lelela ka mokonzi ya mboka ne to ebisa ke ba mesure exceptionnelle oya lobaka na biso ezai pa ebisa selo te to ko zelande yi to ko zelai pa selo ne motai ko boma province na biso biso tozo zela chef de l'état aloba na biso di kambo yo ya province oyo alongola bobo na yena vice gouverneur na yi. Est-ce que bobo à chaque fois bolobela ka bobo to yeba ka ndate
peuple a retourné bokondana bobo asali nini bobo na eloko nini. Merci beaucoup na motuna waneza motuna mo elengi mingi. Bobo tozo condamner une incompétence d'abord. Ayebi eloko tozo monate. Professeur combination on dirait bateau Équateur ba écolater mon frère. Mais non, nous ne pouvons pas aller jusque là. Toko ndi ba makamande on ate. Et puis deuxièmement, mégestion. Ba détournement ciel ouvert. Oh yazo sala. Et ça dit kamba ko bomba ta montonyo ça yebi yango. Même IGF. Ayebi. Bisa to ayi ko jo IGF a toke na kuna amoni eloko nini province za ko kufa. Pe aye atiki ba makamoyo so tout awa na maboko ya ba konji ya justice jusque lelo l'être morte. Mais tozo kobe solgon e ya na bango état de droit tozo comprendre tes état de droit moi iwa bitona localité ope wa bito ebite e bomba ni wapi. Ezali wapi. Parce que état de droit ezali, il faut justice c'est ça le président de la République. Ba démarche ni bosala pona boye sa président de la République que gouverneur au Bocheli biso aza compétent, gouverneur au Bocheli biso a kokokate ezala rande na assemblée provinciale nde basala ka yango baseli motion contre gouverneur de balongo lié bino marque boko le kango na ba itando ike c'est possible. Mais non, etando ike ezali armée ba bengi bino presque 4e pouvoir pour l'année. Ezali monoki munene. Soit qui presse et sali guerre contre mon conjoint il faut quoi. Parce que na presse na mboka. Lo baka pa ba mboko ya biso. Mais bisika mo sous presse parce que na ngote. Soit qui au moni biso tozo lo na presse, c'est-à-dire ba preuve ezali. Très bien. To ina ba preuve to benga IGF akenda sala banquette à mona ba détournement à déposer ba député P13 majoritaire. Palongo na ki bobo yebi yango. Balongo na mosala ya akuti le tout puissant selo aya bloqué là quand abi ya bi motion on a te ndengeni gouverneur la ko pesa mbongo na ye abengi mbongo ya l'état ya ye pour ba député ba sala session extraordinaire di mbongo ya ye to ya l'état monsieur Selo. Hein? Où est-ce que vous voulez aller avec l'Équateur? Comme ya Selo zonga ka répéta kana ba dossier ancien. Mais monsieur Équateur to ebi ke liwa na biso na maboko na ye. Pardon? Liwa Équateur na maboko ya Selo. Na yena moripe adjoint na yewana. Ce sont les deux personnes qui ont été président longola bango na lelo. Eza likambo ya ko bomba te. Eza likambo yebani ke ce sont eux na groupe d'amis na bango basala ya ba député awa o bazo bomambo. Et puis Dieu ne dort pas. Molib na oki aselo azako tombuka ba député à Sankuru ba nyakambongo basala ka pas ba déstabiliser ba institution province. Na oki na bi voilà Dieu ne dort pas. Il a déstabilisé l'Assemblée provinciale Équateur. C'est lui qui est l'auteur. Il est. Ati Moboulou a sali coup d'état dans l'Assemblée Équateur. Monsieur le journaliste. Et ça mawa orchestré naïe, na bateau naïe, à Kamati Molebo, à Koti aïe, président. Nuitamment comme ça, Bobo se réveille. Vous avez déjà vu un gouverneur à Kenagodjoua, Moto Ati aïe, président de l'Assemblée, ou Azaï na composante naïe. 13 personnes contre 6. Majorité quoi? Bongo, minorité longue. Et ça, l'assemblée, bato motoba, bah il constitue l'assemblée. Mwamba, na bo Colombe, na banana, nani, na mosubo panje, bakei ko kolongola ba député, balongo le président l'assemblée, balo dit. Ça c'est quoi ça? Député balongola kaye, na katia plénière. Il faut plénière et zala pas député quoi ya. Mais alors, comme ça tu go senga na mokonja mboka a job à mesure exceptionnelle ya lo baki pour l'Équateur. Sinon nous allons nous prendre en charge parce que jusque là biso depuis que président assemblée za bouk. Putiste wana ya mama Molebo. C'est un putiste à kei kolongola motona makasi na assemblée. Là nous ne pouvons pas tolérer. Équateur les a sika bato maele. Nous avons quand même dirigé ce pays pendant 32 ans. Bango ba ebi yango. Bouka Kenda ko signé une lettre qui paie quota c'est ça qui est parce que monde qui va signer à Bouka na kati ya makambo. Papa nous avons déclaré le que Bouka Kenda za président. Oh Bouka Kenda ki Bouka ndé mutate kimboka. Non. Dire que Bouka te kimboka a ko jo ambele ya kata kingo. Na habite c'est ça qui pas peut vous ne ça signer ba menganda ngai na habite. Mais Bouka a été forcé mon frère. Très bien. Na bureau ya Selo koloba nini? Bouka bima ki baki ojoye na libanda ba jongi c'est pas signer document à lokuta wana.
document moni groupe d'amis ya selo ba qui signé. Mais c'est grave. Dieu ne dort pas, il m'a selo ami bimisi. Ami bimisi, makambo yango ikoleka la ba assemblée, ba député tout ba ya. Au moins il est désavoué, hein? La plupart des députés ba désavoué a commis un kanda silikate. Atika Équateur etambola na kimia. Mais toujours senga président de la République à l'ongolaye. Atika Équateur, s'il te plaît. Merci beaucoup, papa artiste, Ndeko Joël. Tous les gens qui étudiants dans l'université en Bandaka. Ils sont instrumentalisés par les politiciens de l'Équateur. Au Kimi qui est là, si oye qui ça pour la confiance à Bobo. Bobo engagé au Moussala Babengana yo. Jusque là, neti Bobo longola Moussala nous a quoi attaquer Bobo pour na ba longola ye. Oye pour du coaching. Et pas papa na auto kulutu na artir bankita o atika la kaka kolia kambonga ba député à tout tabalobi ye musala na ye asala ke lokote na Équateur taka batinda kaya finga ka gouverneur butu tongo zonga kela sikenda kotanga na seki parce que même na bato bazolanda baebi ba capacité d'angai intellectuel d'abord parce que kozala étudiant ezali synonyme te que ya kozala instrumentalisé ou bien ya kozala sous ordre ya moto azali incompétent lokola bobo. Très bien. Incompétence ya bobo elakisi mokili mobimba ke Équateur ezali mal géré, Équateur ezali géré te, Équateur ezali na moto yo atanga te. Pour preuve, le 8 mars, yomaro yokaka makambo bobo alobaka ezalaka nde bipete na bipete. Tolongwi wana auto sala message moko soki message ya province soki et puis na lingala bobo azoloba lingala mais azoyeba koloba lingala te asali message moko awa ya mena 3 jours ya mabe koleka tolongwi wana ndeko na ngai Séraphin bobo même bobo wana auto so kosala eloko moko tango bato ya baba OVD bakendaki na réception ya ba nini ya ba transco yo komi. Imagine toi azoloba na français pe ayebi koloba na DG ya onipte maman yo onip maman onip c'est quoi non lobini bozo comprendre bobo abongise bino balabala to mona club na bobo atikala ko bongisa ata bala moni makambo bozoloba ndeko Séraphin oza équatorien mais apparemment bolingi Équateur te. Bino ne mozobo me besoin encourager un incompétent ou ayebi kotanga te azan esprit managérial te ayebi eloko te ayebi te soki ndenge akoma gouverner ayebi te abanda wapi pe akosuka wapi lingala pamba zo tatabana na lingala zo bunda bitumba po aloba lingala on ezali façon mais yango wana siko mwindo wapi lobi to mona ki ba mwinda ba zosi ya goudron na mbanda ka bilili epanzani par goudron ezali gouvernement central a aidé basa la goudron mwinde ezalaka na mbanda ka te le bande ba lampadaire après avoir détourné mbongo parce que chaque mois des GERPEC dégéré ou à mwana na ye et bi misaka pas moins de $400,000 na sala na dégéré na na expérience plus de 9 ans na dégéré en dehors ya bobo moto tchanga na musala te mais balo bravo plus de 9 ans avant bobo comme gouverneur moi j'ai travaillé déjà na dégéré na yebi fonctionnement ya dégéré wana mais siko soko kei y a pas même de traces balia mbongo lokola nguba imagine toi gouverneur empereur et compétent Azoa même mbongo ya mairie ya hôtel de ville aboto la maire de la ville bazando na banini et comment ya mbongo na zorangwa tchaka na ba poche. Comment on peut travailler avec le gouverneur ndingwa ngai pour votre information l'empereur Bobo atika la rochanga na musala te. Très bien. Parce que je ne peux pas travailler avec un incompétent. Nga moto tchaka na musala sur le maire de la ville et dada tango suspendre maire illégalement. J'ai eu l'option de démissionner, je ne peux pas travailler avec un monsieur qui différencier l'entité territoriale décentralisée. Pas hôtel de ville dépendant directement dans le pouvoir central. Mais il y a quand ça hôtel de ville, les années à poche nae. Désolé ndeko, na okena na ba débat ya mikete, tozawa tozo bundela mboka. Toza na besoin de libérer province ya Équateur na maboko ya un incompétent.
un détourneur moto a spolia banda ko koleka ba gouverneur nyoso o ba leka na vie o koma lelo soki ministre aza na bureau moto azola mana koni kuna na sima milinga ezokotela ministre po aloba yamba bato fasenga mama pardon bomana no parce que na mbanda bato bele bala mana koni mama bomana no moto na yamba bapaya parce que bobo aspolia banda ya ba ministre ba bureau ba ministre koma bandako ya bato moto ya boto ki ko continuer na yendenge nini to comprendre que net azali expert na corruption aya ko sala ligue moko boy awa ami liga po ba DTO ya province o yaka po na kolandela mbongo po ezonga na province ye bobo akabola ngo na bato bazali awa na Kinshasa bato ngo bana. Mais entre autres, mes ministres à Seloana moto comment ne sambo na mandaka et puis pour preuve moi n'enga zala qui milliers. Mais ministre à Selo tozo confirmer que yende moto azali auteur ya trouble nyonso zo leka na province Équateur. Moto a bomeli biso province Équateur za ministre à Selo. Et là ko liboso asala ndeko. Ba député ba voter motion contre gouverneur. 13 contre 6. Ministre à Selo o azolo bakio mais azo s'ingérer na l'assemblée provinciale té a s'ingérer na l'assemblée provinciale yemo tapesa ba décision nyonso yemo ta quoi ça assemblée provinciale à Équateur ba voter motion contre gouverneur y a bloqué motion alors motion aneza na effecté ba komi Kinshasa awa ba zongisi président assemblée provinciale aluki moyen ko bloquer président assemblée provinciale alekinzela mai ba koma na mbandaka ministre Selo a commis mon canal assemblée que président assemblée ko engager les sous assemblée provinciale té mais azo se gérer na makambo azana qualité té est-ce qu'il y a ministre Selo a koki koloba que président assemblée a engagé les sous assemblée provinciale té pour preuve que a se gérer na makambo ya assemblée provinciale ministre Selo a commis mon canal na banque que président et assemblée abimisa mbongo ya ba député té bonani azo se gérer na makambo aza corrompu ye moto azo boma province Équateur soki liwa na biso ezali lelo ezali ministre Selo a comment mokanda bo président a engagé les sous assemblée provinciale té kaka ye a comme mokanda na ba banque toza na ngoto ko lakiso que non président assemblée a bimisa sous mbonga ba député té et comme un certain molebo soki a se gérer na makambo ba député té ministre Selo abenga ba député awa na Kinshasa pour na ko valider bureau d'âge na bureau ya ye ministre Selo a valider bureau d'âge o ezali minoritaire pour na ko invalider bureau définitif o majoritaire. Mais c'est lui l'auteur parce qu'il a lobby que non bobo apesa ka eba mbisi bobo atinde la ke misolo Équateur yango na bana Équateur nyonso soki Équateur za ko kufa ezali ministre Selo a complicité yena et compétent bobo azana eloko osala te to kenda ki mbandaka bakolo ba nyonso ke mbandaka ezokufa likola ba mboto oyo kenda Kinshasa mboto ya mbandaka nde moto ebomi Kinshasa basali stock donc échange ville mbandaka na mboto tozo comprendre monsieur le ministre kombo ya Selo na mbandaka eza cité vraiment na ndenga bien te to yebite monsieur le ministre soko kotaka makambo luka muonga ya kobima makambo pa partir te ministre Selo akotaka pour la kisa ba preuve nyonso ke akotaka na mambo Équateur a s'ingérer na assemblée provinciale. Il est là pour nous s'ingérer dans l'Assemblée provinciale. Entre autres, à Boma, l'Assemblée provinciale Équateur, c'est lui l'auteur. Il y a crise d'union sur le Équateur. C'est le ministre Selo qui est l'auteur pour un noir sur blanc dans la décision nyonso oyazwa. Très bien, Torozongela on de Joël. Papa ils a passé pour la province Équateur ndenge qui est kokufa. Na makambo nyonso oyo tout ezoleka na Équateur. Toyebi ke yoza notable Équateur. Ba notable na nos pays Équateur au bazo représenter Équateur dans l'Assemblée nationale baza na Sénat baza na gouvernement je crois bazali apport na bango est-ce bon na bango est-ce bosola na bango pour na bakota makambe Équateur mais papa soko moi biso to komi kolela boya koza batwana hein olingi to lo basikani olingi to lo bani tozali na bato minene lokwa ba indundu ba mokolo hein ba bongongo
On me répète mon colonel Ndundu Balobakate, mais papa Bongongo. Qu'est-ce qui se passe? Tu habites to kindo kito pe boni to ko comprendre le système. Bato ya mayele wana des grands dirigeants de la République yo. Pe basa ko tika province na bango ya diriger na moto modèle wana. Ta lobby premier ministre qui a mais c'est la honte. Jean-Pierre Bemba apport na Équateur. Oh, wana to lobby to lini to lobaka ndenge. Moli peo ya ali adjoint ya Marcelo. Les amis monto Bemba non? Ça dit Camarabom. Montabomi Bemba na Équateur, c'est moli pena. Soit disant Motomango Babenga Nini, René Bonganga. Quelqu'un qui n'est même pas connu en bas, je ne sais pas comment cet homme est à Paris comme ça. René Bonganga, Kolobayona, Joël, Bazo, utilisé, il ne faut pas payer ça, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a Jorande Mbong et pas mon pas ça dans l'émission. Il y a une erreur. Il y a un Jambon pas ça, Nebzo Bikara, il y a une Nebzo Bikara. Il y a une erreur quoi, Kolobana Motote. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps qu'il y a un ministre Guy Luando? Non, mais Guy Luando, Guy Luando, ngai na habité. Na magambo na kati ya kwa na ngai na habi magambo na te. Kwa kolobana Guy Luando que non, azako s'ingérer na magambo là, moi je suis loin de là. Mais tozako tanga bateau bazali, Guy Luando azako ya sénateur, ministre actuellement. Mais alors, ya azako ta makambo ya mboka en général. Très bien. Eh bien alors, ce qui bo bazala ba incapacité na ye. Hier mon premier ministre Monaga qui a atali. On lui a posé la question qu'appelle ça état de lieu à province, à éviter. Et mais un gouverneur comme ça, à quoi ça sert cet homme-là? Beaucoup de personnes ont question, il y a 3 minutes, Joël 3 minutes. Oui. Et là, on est vraiment ça à l'Équateur et avancé. Parce qu'il y a des députés, gouverneurs au Baleka, na Mbokoana. Et mon repère, na comme on pèse à bateau, beaucoup le babo, compétent, na évité son accord na part, on accord na part. Parce que il y a bateau au baké qui là, si peigna la molongo, ba comité na souka, bolongo la bango. Chine to comme na gouverneur bobo. Et là qu'on est ça là qu'à Équateur, gouverneur Moko a changé, a comme ça mandat na souka te ka o aya qui a fait déjà à Longwe. C'est là que connaissance n'a pas évité yoza mukolo topé na kala ba koki saka 5 ans. Mais depuis législative à 2006 il y a Kabila Joseph jusqu'à aujourd'hui depuis na yeba province wana zalaka 2 ans Joseph Makila ya ki a Longwe o aya ki a Longwe tito comme na bobo bozo bundisa ye. Eza acharnement ou bien eza nini na kati ya mamu. Oui ba toming ba kaka acharnement mais eza acharnement. Très bien. Na zongi na motuna na yo oyo lobi ki ba gouverner ba kokisa non. Biso de qui n'attend à Mobutu va gouverner ba ça ba 5 ans, ba 7 ans. On t'a dit que l'on parce mais pas Mobutu qui sort ça pas que c'est ba longolio. OK. Les aki logo ale lo ndenge to comment na wate. Makambo ke comment na ke di kambo ko ça mais bozo di pas mato bo di pimis. Tu vas comprendre tel phénomène papa. Très bien ngote. Phénomène ya kolongola ba oyo utaka kishasa. Et o gaga bikisa o maka mokonji moko akisasa wa peut-être adui makambo ya sengai na pas gouverneur kuna taiko tie ba koka Jean Baptiste a bengani gouverneur. Très bien. Voilà ya kapina makambo mais aujourd'hui au moment où nous parlons mais tout le monde pleure. Et ça dit kama moto biso to sengi biso to zaliawa bakita na mbanda ka basa la banquette sérieuse au comment on est là comme biso to zolo beza polele. Et ça dit kama ko sate. Et puis il y a moi encore président a dû ba mesure exceptionnelle ya lobaki avant ka kende ko Équateur. Sinon bon, na habite biso to boy yete. Maintenant on y a le peuple d'abord. Et kazako yo ka peuple wana te mais alors to comme la mi balé. C'est hier moko monto akoya na 2023 pour ya ko se présenter devant le peuple. Mais il aura son sort. Toko ma côté président république na tuna qui pour la province Équateur et marché. Oui. Toko doit il faut un gouverneur visionnaire, un rassembleur, un gouverneur qui n'est pas conflictuel, un gouverneur travailleur, un gouverneur qui a un agenda. Là, l'Équateur va marcher. Todua qui monte le la Makila. Mais Makila ni tete ba makamba koka jam politique le gars qui a mais Équateur il est là développé. Très bien. Je vous dis la vérité. Comment il m'a le gars qui a monte le la Makila. Misala ya bandaki. Mais les loyaux Équateur il a bandela baba tout mon sous papa nangai. N'est pas province mon sous ya baninga ezali. Makila ba yeko bundisia bubu akia kenda. Le gars kenda. Totika ina baindi. Mais est-ce que na ndenge totika ina baindi? So akela na manda ko lika moto mosulo sa ko mwena mabe abaindi. Kama ba ko to ba bo mala o ba kana baindi. Non, biso da to kaka oyo bato oyo. Bandanga ina no journaliste tila. C'est-à-dire problème ezali
au moins na mabe aba toi ba to ba ko ndima lo sa ba para mo ba ko ndima bo se ka di quoi ba ende tanga zalaki o koti na bureau ya ministre bi oui bureau ya ministre yango yo kenda le lote yo za mo pandisa comment bandaka te kota na ministre kota na bureau ya ministre moko na bandaka ko mona ko kama wana nkase ite na bike ite wana ministre akotama na tole kasi to bi bon non balobi ministre akotama na tole mais on ko pe boko mako regretter ndenge bobundisa ka ba ende alongwa ouais abundisa ina Équateur bobo c'est-à-dire moto na moto ai na nzela ya kenda moto na moto ai na nzela ya kenda soki ba enda ku flaki pa to saki ba kuru tout to nini te wana ye na nzela na ya likaki très bien ah bien alors wana makambo na ye tali biso to ko rugande mboka na biso to jwa moi ba na biso ba ya maela rebelle di on a dirigé quand même ces pays pendant 32 ans on a des intellectuels au baku encadrer mboka wana oh, comment on a dit que ce moment moi na moko abiso e quoi ya grand Équateur aller qui fait à ça la différence très bien t'as là par exemple encore personne ko là moi na biso ki Rwanda on ça man alors créer toujours la différence on montre que à ça il comme bon na kaka moi différence c'est ça mais ba ya bango nyonso na puis batika moko na boité parce que ngi Rwanda tangi wana très bien atikate batala likambo oyo batala likambo tozolela e ko bota mwana nkoi ya kobota mwana nkoya kobotama balongola ye akende na ena vice gouverneur na wana bakende merci beaucoup ndeko on n'a pas besoin d'eux ça dit problème na biso tala lokwa ba yakio vice gouverneur akolela kakuna to bundeli ya ye tiawa pa ya ko intérim ba ye ba convaincre ka na selo ena molipe ba jongisi ye na bob mais yo na zo continuer comment na passe na ba benga na bango so mbale ba ko diriger province on a te ba luka un intérimaire a dirigé province, va nommer intérimaire mon chef de l'État, a dirigé province en attendant l'élection. Peut pas tiens province équatorienne na ligne à la province où ba égossa l'élection comme ça tout est la kimia tout le monde à venir pas biso notabilité na vraie société civile. Je dis vraie société civile. Et ça société civile mi balé. Société civile il kuno une nouvelle société civile où ya papa la biso nani ayalaka chombela et beba on a corrompu voilà zolo banga où tu vois soit banga démenti balo ce sont des gens qui sont toujours avec le gouverneur. Est-ce que société civile il faut un ennemi à gouverner? Non, société civile ennemi à gouverner mais société civile est moteur le barabosem. OK. Ça dit makamo biso to ikolobawa. Quand vous appelez Mongunja et vous appelez la nouvelle société civile de l'Équateur mais ogoyo kasoni très bien. Na cité Mungunza na katete toko kitoko ya mbandaka to kutana Mungunza to sola na yeto e ba point de vue. Ça c'est l'homme qu'il faut. Très bien. Ce n'est pas dit passer à la vérité, il y a un peu de soutenir. Non. Société civile ça le big cambo ya bosembo papa to kondi mate. To kondi ma. Biso to lobite que société civile nyonso ezalika mabe non ba société civile kuna be ba kena batala te. Ba koma kuna ba benga ba pourquoi ba isola ki ba société civile tant au premier ministre ake ba kutana yete ba isolé bango o kutana bango na protocole ya bango ba isolé bango ba Mongunja ko bengana ba isolé bango ko sola ningeni tala na no yo moko monike ba ko premier ministre ba dévier même itinéraire mpo akomi na wenza mbandaka to ba katisi avenir pe comme il fallait que ne timbandaka de bonga mona. Bien, merci. Avant de rejoindre la zone Maloba. Citez-moi mon cœur, s'il vous plaît, papa journaliste. Nassi, ça moi mon cœur, il na sengla ki olimbisa ngai parce que bikamo tozolo ba ya gombalo. Gombalo. Bato ba kufi kuna batumbi bandako et tout. Jusqu'à présent, sourd d'oreille pas moto ya selo. Et là comment on a une enquête moi que salamate. Et puis bilo va ko ça mandengeni bako changer ba chef de secteur local là montaï koli à mabanga ya nguba mais c'est normal dans un peu et puis bien c'est mi be ko pena mboko ezali moi je me mais so mo be ko ezali président de la république et mo ba ke na ngongo moto moko a changer moto mais pas bobo ité ba respect makambo ezali te papa. Et puis, bah, quand tu as ma député, ma voix, il y a qui ça, ça va. Babi, il monta, non, ma mère, tu m'bandaka. Et l'on dit, Azali, ministre, Azali, député provincial, oh, bah, soutenir à Bobo. Ndekona, il y a un ministre intérieur,
moto ya PPRD. Très bien. Bango tu bato bobo ye moto atindaki chef de secteur moko kuna kuna ki ko benda mobulu population ba boy. C'est ça qui s'est passé aussi à Bakako. Na territoire na biso Ingende. Très bien. Bobo ayebi yango. C'est lui qui mène toutes ces histoires là. Qu'on change bato loko à Bilamba. Qu'on change bato administratif loko bato okuta bato mo qualifié te. Mais bato administratif bato ba yebi mosala. Très bien. Mais c'est comme on a projet à 145 territoires. Donc ça la banane. Et pas besoin de l'Équateur. Moi je me pose la question. Il faut restructurer bateau wana. Pas bolonga na au sali projet. Bon ça est là côté. Et bah de Thomas n'est pas chef de l'État. Comment il que ça mao? Il sali mawa papa journaliste so comment il comme ça Likamboyo. Likamboyo mort. Jusqu'à présent, lettre morte. Et l'autre côté, on a proposé que dans la rentrée parlementaire, on affirme que guerre Mobouleza qui kuna vraiment. Mais à Makassi, à Bakako aussi, à Bakako, je vous informe, est raté par des justesses. Atini Motomongo, na membre de la famille, qui a remplacé chef de secteur Wazaki na Bakako, population, termine na Bamakula, na Banini. Il y a eu que même chef de territoire. Bakimi. Mais t'as la babio commandé l'eau. Tout ça, mboka nini. Mais bon, il s'en moque. État de droit. Le peuple d'abord. Bon, c'est le peuple qu'on dit bataille. Peuple la koyoka président république qui toko senga na yombalo salaka ndengo salaki na sele yoka peuple. Tchaba ngwa dans la stade yoka peuple à s'exprimer librement. Ezana batumsu bazo calé mongongo ya peuple comme la haute et kozala passer pour na peuple na 2023 pour na yo sunga peuple na yo tango ko kita na Équateur to yebiete biso ko kita biso na Équateur koza mabe meto ko kita po mbandaka zamboka na biso muta obangisa mninga zate bien sûr na botama na mbandaka na koya na mbandaka na yebi elo moko ekoma kuna te mais le président de la République ndengo zo kende mbandaka yoka peuple tia bango to esika moko yoka bango ndengo yoka ki na sele ndenge yoka ki ba habitat ensele yoka peuple soki malamu eza okobunga te so mabe eza okobunga te yoza mutu amayele ndeko Joël Maloba mboka yo ndeko journaliste loko na koki kobakisa ezaka kake président république yoka peuple ndenge lobi président république ayokaka mais entourage na ye moto bakenda ko souffler ye makambo lokuta. Très bien. Entre autres lokola ba ministre c'est lo je confirme. Yo kangami na komba selo. Na kangami nango parce que azali moto yo a déstabiliser province ya Équateur. Bande kona bino moko ya Équateur nde bazobo mamboka. Bande kona biso ya Équateur bazobo mamboka te ezali ministre selo a protégeaka. Gouverneur est compétent, gouverneur a détourné, IJAF a déposé un rapport, député provincial a sanctionné, la population a vomi plus ou moins 85% de la population a été. Mais le président de la République a joué une décision exceptionnelle. Parce que le peuple en Équateur a souffert, le manque de leadership de gouverneur, incompétence avérée, ayebi elokote, ayebi place ya kobanda te, place ya kosuki sa te. Ndenge banda ekoloba makambo ya ba mandat ba gouverner. Mais tina ni ba alternance. Soki moto sali mabe il faut ba longola yo. Très bien. Ba gouverner o ba longwa ba sala quand même quelque chose. José Makila Soumanda ayaka na ba projet na ya kitoko o biso nyonso toyebi. Tango a Longbe comme tout il y a Jean-Claude Baïndé. Jean-Claude Baïndé a laissé des traces. Il a construit les écoles. Après, ce n'est pas nous, c'est les alliés députés na politique. Parce que bateau bazali na pouvoir, il y a qu'on sanctionner le gouverneur et ça députés provinciaux. Fort malheureusement, il commandé ministre na gouvernement OE. Parce que députés provinciaux, bazala lisou na valeur te pour un ministère intérieur. À comment qu'on s'ingérer dans l'Assemblée provinciale, nyoso, dans la gestion de l'Assemblée. Merci. Jean-Claude Baïndé a laissé des traces, il a construit les hôpitaux, à Balabala, à venir le collège, les alakas, à Babia, Bimisango, Bapon, Banini, tout ça. Tolongbe, na époque, il y a Jean-Claude Baïndé, j'ose croire, Motoyaka, Ezalaka,
veko ya gialo ko ya gialo ko kota kotimbandaka po mona ke mbongo ezalaka na province courant peli courant tozolela électrification ezate ko ya gialo même jour akotaka électrification yena vient nga Sébastien Ipeto comme vice gouverneur na courant pia mbandaka ku mai penado biso ba pompe ruyaka mais mai pende ko mo bimo fungoli ka bu ngabi Seigneur via zalaki expérimenté fort malheureusement nzambe abengi très bien toye kokoma na époque ya ba commissaire spécial tango démembrement esalemi bon étape wana ezalaki étape ya turbulence je ne peux pas citer les noms toye kokota gouverneur Bolamba du pouvoir pourquoi boko tanga Roger Mwamba po ezalaki commissaire spécial azalaki gouverneur te très bien Roger Mwamba aussi a laissé quelques traces. Il y a Marambo à Salaki, net in a grand labo, naebi a Bongsarawana, tout ça. Parce qu'il a appelé médecin. Ok. Mais à Tekamitu. Pardon? Nenge papa a tiré à l'obia, mais à Tekamitu. Ok. On a engagé papa. Papa a tiré à la archive. On a pour Bimisa Kabiloko. Toye Koko na époque il y a Bolamba. Ok. Bolamba non, Bolamba c'était noble, c'était un monsieur. Malgré tout Bundi ça a une erreur. Boye bakate hein. Toye bakate que Bolamba c'est un homme sage. Bobenga ka orgueil. Mais orgueil na ye bongisa mboka parce que alongwaka na salaire na salaire $15,000 a réduit yango na $4,000. OK. Pour abongisa mboka pour preuve akiti salaire na mo pour asombela ba ministre ba jeep. Asombi ba jeep plus de 11 jeep. Mais papa, c'est un gouvernorat équateur 11 jeep ça. Nyoso empereur bebu ateka nyoso wana etekama nyoso wana akaba nyoso wana a désaffecta akabela bato misusu zo telenga na kisasa na mituka santé ya ba PDS nyoso donc ministre moko azana véhicule te o Bolamba tikaka nyoso empereur tanga du pouvoir Ateki. Pourquoi PDC et Kanga projet dans le Équateur? Voilà, PDC et Kanga projet dans le Équateur, il y a manque de manager. Net le bac gouverneur a manager T. Aye biolobate. Il y a un PDC et Kanga. Et ça, PDC c'est pas matin. N'attends que entreprise combien Kangi dans Bandara. Ok. Aux libre. PDC c'est Kangi. Organisme belé à santé Kangi. Bralima moko bandara comme la masanga na Bandara. Et Kanga. L'Équateur a ba taxe. Ce que tu l'obito cité makambo ezol kalambandaka ezan des chaînes nyonso wana parce que incompétence ya gouverneur azali gouverneur manager te ayebi kolobate ayebi eloko nini ya kosala te yango biso chef de l'état biso Équateur tosala yo nini est-ce que ozo régler biso ba compte toyebi te parce que toyebi eloko tokoki oloba sika te gouverneur wana balingi na population te gouverneur ba désavoué na ba député gouverneur ba funda na IGF gouverneur Azana beaucoup de dossiers gouverneur a tout humilié yo parce que Azali représentant na niveau province Équateur tout na équipe gouvernementale kendeki et yo qui soni na miso bato gouverneur premier ministre a tourné à présenter état de lieu à province gouverneur a habité gouverneur a eu une disposition pour la première ministre disposition sécuritaire premier ministre je confirme qu'il a bunga pendant 2 heures du temps na ebali très bien ce qui premier ministre a komi ko bunga na ebali. Mais yo gouverneur Ozawana, cela veut dire on pouvait compétence na yo. Pas même équipe d'avance, pas même service à sécurité, aux yeux équipe gouvernementale mobimba. Au Sundoli bango na Mbandaka. Entre autres ba viena nga ba Liaou, ba Jalisia Boussa, ba ministre de santé, atiki bango na Mbandaka. Nyoso kaka pour masquer no ki mamo na compétence na ye. OK, premier ministre Azali, un monsieur intellectuel. A découvert que la province Équateur y a un problème à leadership. Leader à zate province ezali gérer te. Province ezali moto azako kumbango ayebi ndenge ba bandaka te place basuki sakate. Mais premier ministre na équipe gouvernementale ba otu koyoka soni. Ministre agent a otu koyoka soni. Ministre Tony moi ba discours apamba o moto ana beti bato bazo seka. Ministre Tony moi ba otu koyoka soni lisusu na Équateur. Gouverneur a sali message pas population na Lingala.
azo bunda bituma na lingala oyo makambo aloba na yebi eloko aloba te soki yo ze équatorien o maîtriser te eloko moko aloba na lingala po ayebi aloba na lingala te asali 4 ans et demi to kota 5e année yango province équateur continue kokufa tozela kaka rétrocession tozela kaka gouvernement central latine mais libre administration des provinces et pesa ba gouverneur makoki ya ko se débrouiller na ba province to mona ba loi là ebele na ba notango la richesse équateur OK nzete eza en Équateur pétrole eza na mbanda oyo botamati okola pétrole eza rawana eza exploité pour gouverneur azali gouverneur managérial te très bien tourbillon échauffement climatique mindele bazo tapoto bazo eza na bikoro wana eza na bikoro eza na bolomba eza na ingendi on a richesse olingi to bakisa or diamant bimanga na bolomba nous avons tout tokai wana tokeka fleuve soko cheka ba bateau de pêche misi boni ekobima bateau ba l'équipe so banane na richesse mais gouverneur azali na maîtrise ya gestion te gouverneur azali gouverneur managérial te gouverneur azali incompétent avéré pour ben incompétence monsieur arana était montaze incompétent to meka ko encadrer mais moto yo asali 4 ans et demi azo maîtriser ata eloko moko te cela veut dire province équateur et comme république mosusu azali champion kaka na makamo mosusu obi azali champion nani champion na kokanga bato très bien champion na koboma bato po ba boma fi mo bwe mado na ba garde na mais bazalaka même pas inquiété ba garde ba beti masasi il y a des images mais tile lo bazaka inquiété te batambola rapeka na sima gouverneur cela prouve que yemo tatinda ba boma to moni na ba réseaux sociaux il paraît un député yazo sanga makila azali na mbeto mais grave na ebisio sikoyo député na biso honorable Mobeke oyo empereur Bobo akangaka ye aza siko na hôpital abiminde de prison à hôpital azo sanza makila soit disant ba tcheli poison mais papa Tshisekedi mais au juste tokolo bali susu ndenge nini ba député bango wana ba komi ko sanza makila na prison ba activiste à droit de l'homme bazo sanza makila na prison expert na koboma bato expert na kokangisa bato illégalement yango moni lobi population mbandaka atombokaki bazikisi nini jeep mora la police lobby hier très bien kaka ba garde bobo wana ba beti lisusu bato baza la goni bato mi balele kaki na mbandaka de na sima marché central ya mbandaka de jeep la police eziki parce que population bango mama moni que non sikoyo tozolela na Kinshasa bazo sa eloko te au moins to mi prendre en charge yango biso to kolemba kolela te po toyebi chef de l'état so qui a sanctionné ba proche collaborateur na ye bongo akoyo kande un incompétent un détourné comme bobo non chef de l'état yoka province équateur mawa avant okende mesure exceptionnelle les ali ko révoquer gouverneur o azo boma kombo na yo azo salir personnalité na yo azo koka eloko te tozolo ba vérité tozo kosate tozolo ba vérité chef de l'état avant okuma makolo kene mbandaka longola moto wana okomona nenge popularité na yo ekozonga 100% na province équateur po balingaka yo pesa promesse yo pesaka ke mokolo koma président de la république okolongola incompétent wana mais incompétent oyo lobaka na stade que okolongola ye wana bobo azo continuer na incompétence na azo continuer ko kanga bato arbitrairement azo continuer ko boma azo continuer ko iba misolo à l'état besoin inquiété était po ya mi benga empereur alobi que kuna ezali nde république dictatoriale de l'Équateur au seul empereur zaka bobo et puis il travaille avec sa famille yango bana mbanda ba koma ko benga Équateur Botrafa bobo travaille avec sa famille parce que okuta na régie atia mwana na ye na assemblée provinciale o ba fabriquer azui atia mwana na ye rapporteur adjoint donc mboka tozo ba place tozo torokende te chef de l'état azwa solution so ka azui solution te ay ba population na Équateur ba remis prendre en charge parce que tolembi sourd d'oreille tolembi bato bazo memelo ba information lokuta biso toza na opportunité ya okote pa noté mais tozo kote loka na bilili
chef de l'État zoa solution dans la province d'Équateur, non qui population non a commis prendre en charge. Très bien, je laisse Simbaka micro, to comme prendre en souka to chité. Ce qui est là, balongoli bobo, ndeko bobo gouverneur. Oui. Yo ko proposer bati anani. Et puis ba projet na yo pour la province Équateur, ce qui ndeko bobo alongwe et rozala nini pour la province Mata. Ndeko journaliste, ce qui ndeko bobo alongwe n'a ko proposer bati gouverneur ou azali managérial. Très bien. Gouverneur au atanga bakila si amalamu, gouverneur au akomeman tombo na province à Équateur, gouverneur au azali rassembleur azala conflictuel local la boboté, parce que bobo na manque intelligence ndé commissaire conflictuel, manque intelligence soit ba yesko ko ebise omoni batwana omoni Joël wana ye Joël les sili ni alo barabong agonyata sou makolo na province Équateur. La province Équateur comme un pays na sekarabino makasi parce que bientôt dans 10 jours soit qui nzamba sungi na na province Équateur parce que ngai na roté que la moto Équateur te Équateur ezali patrimoine privé ya famille mbota faté ezali ya biso nyonso ba équatorien chef de l'État a ko départager biso lokolo ozali expert na kokanga bato expert na koboma bato tokoya oboma biso nyonso soki chef de l'État a eu solution te et puis soki chef de l'État zo ke mbandaka biso nyonso tokokende pour te démontrer chef de l'État comment province nae elali et puis population balingi moto wana ata mukete. Merci ndeko journaliste. Papa Arthur to comme na souka émission na biso liloba na ya souka e rozali liloba ya souka liboso ke na clôturer yango ezali toza ko benga kaka mokonzi ya mboka ayebake les peuples d'abord oyaki na comme vision à tous. Très bien. État de droit ezal bakambio ba ina na justice yao abenda bango mato iba fungula basa musana bango comme il se doit parce que ba yo procureur ozali moto une recherche ba infraction et comment ba yo makama infraction be kundam wala boy mboke kotambola ndengeni banto il faut pas s'inquiéter mais tout ça monde est là comme côté alors makambo biso to kolba to ko kosela moto likambo te pas utaki ko tuna motuna moko ya makasi ya que non bino bozaka ko sala acharnement te yo surtout yo pe makambo yo biso to zo mbongo na nare mbongo na ba mbongo bato non biso to sengi na chef de l'État boy ba putschiste o basala ki coup d'état na assemblée provinciale pas dégager bango. Très bien. Assemblée et Djong. S'il faut que l'on la bouca, plénière et sérénie, allons la bouca. Bouca diaba longola. Non, ça c'est illégal. Il n'est même pas illégal, monsieur. Bouca est toujours président de l'Assemblée, à mon entendement. Il est toujours président. Parce que c'est l'illégalité. Tu n'as pas de droit au président le Baki. Soit qu'en tout cas, tu as un état de droit et Très bien. Ah bien alors, toujours le Baki, Bouca est toujours président. Bazoum qui sait. Ce Balimba Longola, mais tu as une plénière. Bah quoi ça y est? Sur à quoi qu'il y a, il sort. Abimi honorablement, abimi n'est accueilli. Ça dit plénière et bengani. Et puis c'est fini, bah poni, Marie-Josée Mollet, bah ça, bah poni. Mais pour un mot carabiso, to bengi bandeko nyonso, na veille patriotique. Tarandenge mboka ya biso ezako kende. Botika elo comme no bozo luka passé. Bino boko futa masumo oyo ti den 4e génération na bino talane bato ba ko ka passe na mboka sabuni na mbanda ke commental sabuni to ko so mangwe moi mine ita mosu 2000 francs le comme 5000. Très bien. Pourquoi? Comment voulez-vous que le gouverneur OK au type de service on a dit bon ti carton moko 8000 ngai na tina makamona to ale tali makamona bango de bino boto mais finalement parce que partout il y a bande konaï. Alors, monsieur le journaliste, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Ah, où est-ce que le président Vandia? Tout le monde est inquiété. Les gens parlent librement. Et puis, ceux qui m'ont appelé ces opinions, ceux qui boyoki, ceux qui boyoki, pourquoi inquiéter les gens? Basu, Awa, la puissance, il y a celle, arrêter les gens et tout ça là. Procureur général, il y a un bandana, il y a la vanne, il y a des pitons, pour na batamboli o article ils ont 64 la constitution on peut ça monter droit à tambola librement pas
pacifiquement. Mais yo kamati batoti bango na boloko balole obio trouble d'ordre public yani. A trouble d'ordre public na kufi. Pe yo gouverneur yo moko na ba garde rapproché na yo. Oye ko kanga bato wana ko beta bango yo moko tout mais tala ba biloko modèle. Akena bango liboso non auditeur, c'est bango ba yaki na masasi na mendo ki to bon. Akena bango auditora, abimisi bango kuna, akena ko tia bango na. Ça veut dire quoi? Bino ba kondiagisi, bon ça peut-être ko peser point na bino te. Mais il faut quand même bon mona. Biso to funda bino pas mo kondia mboka dès ka ko ya wana ko komba bino nyonso boke bojo makisasi. Et soki te to ko tambola bino marche tous les jours il faut bokende. Et ça voilà bozo tambusa mboka comme c'est doit être. Voilà boko tambusa mboka bote. Mboka ezali bino boye bato akokata mibeko. Bokata makambo ndenge ezali. Kata makambo ndenge ezali. Merci beaucoup, Papa Arthur. Bambote na poto kabwana. Et puis le loba moko na bana mbanda tango président de la République ya kokita kuna. Ouais, tozo bana mbanda kake mokonzi ya mboka zali mokonzi na biso. Omoni makambo nyonso ezoleka wa. Et ba malentendu ya bato andokio ba tout autour na ye. Oyo omoni yo ba ntura ye ba ndokio la bantai ko bloka makambo wala pa ya ye belo côté. Mais lelo à travers bitando ikeo yo ayebi makambo nyonso ezoleka na Équateur. Pe loko premier ministre yaki kuna amoni déjà makambo ata tout terme adundam. Adundam. Pe toyebi bana mbana bo fungola miso. Au moins nde tozalaki ne tumbo tozo bundawa, il y a eu beaucoup de personnes. Tala mwana lokola bayoko, un activiste à droit de l'homme. Baninga ne bazaki ne bangwa. Bakimi e balanda mbango. Oza botala. Très bien. Baninga ne bakimi e balandi mbongo mais mwana bato wana za kokufa na boloko. Ya pamba. Oya article 64 ezo pesa e fosa ki atambola. Mais papa, bo fungola miso te. Mboko ale mboka biso tu. Yo kasi mosapi mako longola kansini na mutu. Mosapi mako longola kansini na mutu te. Il faut misapi mi balé to misa to po ansili alongo. Mais finalement, to kokende kosuka wapi? Tala ba province baninga. Hein? Moi likambo moke ba telemeli yango. Moi likambo ke telemela. Hein? Tala lokola na oki conseiller mosusu ya président soki ya matière à santé. Kuna ne sa ba to ko kufa. Très bien. Akei kuna akei kota makambo ya politique kokota obio non bon non ça va ici à l'école. Ça va. Ça va la makambo nini ya lobi ça va kuna. Na secteur o ya ri conseiller ya président en matière à santé. Et ruti ko bonga. Atari kuna ni malamu. Ako kan soni te tango ba ko tindo dite ya kuna. Ba ko kanga ete. Ya zo seka na Équateur la moni kuna e la ngana yo ya ko seka nango. Amai ke bato mosu ye montamana ka président bato mosu comme la président. Akenda kuna ko loba biloba loba. Alo ngwala makambo le wala kenda kuna sala musana e. Kuna secteur pourri o ya santé. Très bien. Monsieur le journaliste, secteur wana, ezali secteur moisi le quoi moi na petit kolobawa, là où il y a beaucoup de problèmes. Et là on a bangonde wana njoto abatu. Lui le bana ya suka papa. Liloba ya suka na pesi bana yo swambanda kambote. Boyo ka makambo biso tozo loba. Toza likambo na motote. Pe biso to loba ka biboli akanyama. Bokanga kanyama yonso. Mais ke baka no kanga nyama ikilate. Parce que si mi nyama ikila, mokolango na kanisi malamu ekozala. Merci beaucoup, Papa Arthur. Merci. Ndeko Joël, Lilobana ya suka. Pe message na ona bana mbandaka pour na président de la République tango akokita kuna. Merci ndeko journaliste, message nanga epa bana mbandaka ezali kaka président de la République soki akiti biso nyonso tozala na mangala la to ya mbaye parce que azali mokonzi ya mboka. Mais tosengi na président de la République toza ko insister avant akenda mbandaka azolanda biso. Il faut longola empereur wana po azako boma province ya Équateur. Yemo wa komona nenge province wana oyambaye. A nettoyer asala assainissement politique, assainissement judiciaire. Bato oyo bazali koyoka ba instruction ou bien bazali ko pesa bango ba ordre mal donné. Ba éviter yango bo pretaka serment na justice pour na makambo ya ba influence te. Gouverneur azo détourné, gouverneur azo bomamato, gouverneur azo kangabatu illégalement, bino bozo appuyer. Chef de l'État, to sengi avant quitter Équateur, o révoqué moto o azo salir image ya kombo na yo, azo salir
sens intellectuel na yo parce que yemoko azali moto azo comprendre rien ndenge akoma gouverner azo ebate abanda wapi asukisa wapi lelo 5 ans ekoki azo koka eloko moko te chef de l'état zwa solution na mambo Équateur bana nyonso Équateur mitema eza polele. Merci, chers téléspectateurs. Toromina Souka ya émission na biso balobi kalamingte équipe Mobimba Fond Commun TV et kokita na Équateur. Na ville mbandaka précisément tozo kende to solo na bana Équateur to yeba passe nini za la mboka na. Malheureusement Congo Airways les autres trahi biso mais avec le temps ceux qui va régler makambo to kokita na kalamingte balobi patike makoya na équipe na Mobimba bana mbandaka bozela développer bo se déplacer sur terre ya qui ne peut remettre développer cette fois-ci développer na mbandaka ofele na bokasi ya mwana mbandaka o azana souci ya baninga na ya bandeko na ya province Équateur azana États-Unis patinke mamo boss alobi eza ofele opesika carte électeur obeti ya ofele développer mbaloyo ekozala ofele ce qu'on gagner prise en charge eza ofele bana mandaka boza déjà ya kosepela merci na bantu nyonso nde bolandi biso tina suka ngana bino tokutani mikolo koya.